Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nengenga na vani na Bellevue na sila. Soki ke on azo yoka, soki ze ya solo. C'est que baza ba hypocrite bango mibale. C'est que baza ba hypocrite bango mibale. Soki eza bongo na koki pe ko confirmer yango parce que ngai pe parmi ba patron pe ya ba YouTube, eza pe na patron moko aza pe na chaîne ya YouTube. Moi ba problème ya ka meto tchana se mikolo kaka journaliste ne moko yambiye balongoli journaliste na po yambi ngai musale kufi moko ya ba patron na bino ba YouTube akenda pe kinga kati to zala pe na ye c'est que to lobake ba hypocrite basé belé pourquoi na miswa maman to pesi intention ya bien lokwa ba to solo laka mais après wana ngakutu na douleur te na yo kelinde mutu alongwe musala pasi po yambaki ngai ndenge yo yambi ngai le kechu siko alongoli yo musala oyo ezoleka entre sila na Bellevue nani azofingama mama Olive Lembe Kabila mama limbisa biso bana na yo mama Olive Lembe Kabila mama limbisa biso mama o nazo comprendre te asunga mabe asunga pete mabe mama okomisa biso bana na yo mais ba comportement na biso et comment go fingisi sa mama na sengeli bango nyonso nangai na ba oyo nyonso ba comédien nyonso oyo sunga pe oyo sunga pe ozo continuer ko sunga mama limbisa biso Bellevue balongoli ko sala liste ya kingakati oza muto pe okendaka kingakati voyager na ba Bellevue na ba sila na mo livre nzela moko est-ce que Bellevue do sala la liste ba comédien pour kingakati bon vika ka ya liste we longoli sepe ba tebele musala ba pesi yo benga ba comédien mais ya tie ba ndeko na ye abensika groupe na ya théâtre c'est-à-dire pour ngai maman Olive Lembe Kabila za ministre culture et art. Très bien. Maman Olive Lembe Kabila azape sokodate. Très bien. Tout comme akoko sepela a aidé, tout comme pe akoko sepela pete a aidé na été. Landa biloko na zolo ba bien. Maman Olive Lembe Kabila azali ministre ya culture et art. Nanu na tikala ko yoka te maman Olive Lembe Kabila ebisinga ke liteya. Au moins to beng sarabino to beng sarabino po bokota na parti politique ya papa. Nzambe na likolo. Non, yokali solo na tena munoka maman Olive Lembe Kabila. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makamambongo sala ngo awa. Na mona keza ka lobi na yo tuino sa nini. O eza agence transfert. Ndina piembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kalamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville, au Lualaba, dans la ville de Congo. Voilà, bonjour, bonsoir, bandeko tout, ya Congo Liziba TV, bolinga vraiment chaîne nabiso bozala rebelle, ya Rolanda ba émission nabiso surtout Mozino o wa vraiment to kondo la actualité nyon soto le baratou au c'est que les gens disent tout bas, invité dans les loza moto vraiment déjà les cas déjà na émission na Mozino to kondo la lelo na vraiment to solo na calme parce que aza moto avant na bango bien aza moto pour voyager na bango entre ndeko na biso Bellevue et si la bisalo dossier pe bimi a makamakenga kati aza moto pe a considérer pe kinga kati moto pa kena kikana kati ba fois auto mona raye pe na ba comédien na biso yango lelo ako porter pe une solution na ba question na biso na makam o ezoleka lelo entre sila na Bellevue lelo pe na dossier makamakenga kati est-ce que Bellevue de ça la liste pour batu ba kikana kati to royer ba on a kati émission mais avant na pese maloba j'ai d'abord un grand merci na batu nyonso ba soutenir biso c'est tout d'abord mon équipe technique on a Moni Benjamin condamné ma caméra pourquoi pas Jonathan Dario cameraman star merci na R9 Silva pourquoi pas les Kechu
Chouchou Panda mobali ya pembe umele sikazali merci na Weston Lema mobali ya mandefa nakati ya France wana merci na Nenel Lelo nakati ya France pourquoi pas un grand merci na Gilles Lemaire nakati ya Irlande Marshall Souve ISA nakati ya États-Unis les seuls congolais dans restaurant oyo batu tubayaka Marshall Souve ISA restaurant na Dallas nakati ya États-Unis pourquoi pas un grand merci na prêtre moko congolais nakati ya Afrique d'ici na moni Patrice Labaya nakati ya Afrique d'ici douana Patrice Labaya wana bambote belé invité na le communauté ya Kanda lelo vraiment to solo pena poser makambo solo lazali vraiment on a bien qui à répondre invitation na biso yango c'est vraiment un honneur. Et on a un plateau au passé là à ça concerné. Bonjour, bienvenue Lité Akana. Ah bonjour, ndekonanga Diego. Mbote mingi na ba nyonso ya Congo Liziba, ba abonné na bino nyonso au batala gabiso na kosepela vraiment papa cameraman azala na biso ensemble de début jusqu'à la fin par rapport ya makambo oyo tant nazo pesa mbote na lingaka ba oya ngai ba mona pena moto ayambi ngai et pesaka vraiment ki toko makasi na pesi mokili mobimba pe ba diaspora nyonso o ba yebi ngai ndeko na bango frère na bango artiste na bango pasteur Lité Akanda kolandisa ma idéologie to pe stratégie ona ya nango ya rôle ona ndima ko incarner o lelo zo pesa succès makasi bana mikie mikolo batu nyonso dadi Lité Akanda papa ezape nazolo balelo na nzambe merci lelo soki to remarquer ba artiste comédien ebele ba komi na goût ya ko jouer rôle ki pasteur ezangande mutu na pesi bango goût soko tali ndeko na biso Ansi Luzolo lelo akoma kolata col pastoral o senti que alati moi Lité Akanda ndambo soko tali Badola Star ba comédien na biso ya mboka mwana na biso pe Hermani babenga ke pe Hermani dadi oko senti batu tout ba comme na posa ya col pastoral mokolo idéologie faut qu'on ndimaka payer par rapport aux zwinga mobimba te aux zwinga nyonso te mais parmi babiloko mususu ya mikie o ezobima pa na nga okoko récupérer pe moko okomi ko salela ngo lelo soko tali même na bapoto komona Ansi Luzolo na Bible azoteya kaka ndenge nga na bandaka omoni nenga lati chemise veste col pastoral eza ndenge na bandaka après na yeko tala te na changer siko teni na koma lokola évêque ya ba comédien na koma lokola artiste numéro 1 o azwa ko incarner rôle ki pasteur makasi vraiment na pesi Ansi Luzolo bambote sika zali merci na Papi Bunzi papa français merci na Maison Kitamsi Pablo Kitambala merci na Alain Silo kulutu na ngai Alain Silo tata pambola yo village Silo mobimba esika ba yambi biso tata pambola bino merci na ba oya ngai nyonso balingaka ngai le mutu pomba aérode njili molonga ni ya mama Maria Yowali tata pambola bino bisika bizwami bino merci voilà avant tout vraiment na mozindo ya mama na bengelio ochilo balika moko c'est très important est-ce qu'il y a beaucoup de grands comédiens il faut tika ba print neti yo tika ba biloko lobi ba kolata ba toge ba col pastoral il faut beaucoup de grands il faut tika ba print vraiment oui effectivement na musala na biso po ba reconnaître yo grand faut tika ba print soko tiki ba print te ba ko reconnaître yo grand te c'est-à-dire ngai lelo soki nazate par rapport ya âge onga nazanango âge onga nazanango na on a leki 40 ans ozolanda c'est-à-dire nasali œuvre belé na tamuki na chepe kombo belé mbala moko na mwa tamuki sikoyo bazo reconnaître ngaka na minute lokola artiste comédien ya Kinshasa ba prenti nanga o lelo nazo tika nde lelo lobby nango nde bako reconnaître ngai grand lelo nazana no grand parce que vie carrière eza mukie vie pe âge eza mukie mutu bazo reconnaître ye grand kolandisama par exemple 30 ans de carrière na 30 ans de carrière c'est kabana musala na 20 ans tant to 5 c'est pesa combien 50 ans yango wana nde sala ka ba reconnaître mutu aza grand siko ngai pe ba ko reconnaître nga grand tant na ko tenir ba âge wana tant na ko koma na ba 60 ans 50 ans
wana sko ba prince nanga sko ko ganga na minute ba prince nanga ezo ganga penza makasi zaka succès normal que ayebani toujours reconnaître en tant que artiste comédien il y a ville qui il y a Congo mobimba pe ya monde entier na sens moko bongo et ça la bino comment on a d'abord pour tous ceux qui ont été bateau qu'on n'a pas dit ah ouais tout le monde hommage au Batina qui est vraiment digne de son rang mettant dans un qui en vie on dira ça qui n'angoté est-ce que les localités à Kanoko le papier vraiment que non makambo comme il peut pas dire et comme il a besoin tous en vie non bon makambo et comme il papa kwedi wana peut-être le sambo na biso ya tongo midi pe pourquoi mokili ezaka na biloko mibale tuzaka na kobota matuzana kufa c'est-à-dire esengo ya vie ya mutu fois zwango tango abotami na kati ya kokufa même boye ko pesa ebisengo wana ezana ngona importance cité c'est-à-dire soki nde abikaki bisengo wana tango azalaki na bomoi tango akufi boye ko bakse bisengo wana ezaka bo compléter même mina mokili batu nyonso bakoloba te esalami kitoko vraiment esalami bien parce que comme on a minute oyo soki na ozo pena lisungi ya bien te lobi na kufi boye na ba médaille boye na ba honneur boye na biloko wana nyonso pona ngai ezana ngo pena na importance te tout comme boko sala ngo tout comme boko sala ngo te na minute o ninga na za envie boye na za pena na posa ba cadeau o nyonso ba pesa ka moto soki fleur bo pesa nga fleur soki photo bo pesa nga photo soki eza mbongo bo pesa nga mbongo soki mapango bo pesa nga mapango soki mituka bo pesa nga ndenge na za na bo moyiboy moment na nga ya ko pesa nga ba cadeau na ba honneur nde yango wane ko zala kaka un simple geste clôture to honorer ye po asaki musala na ekitoko omoni lelo ko honorer artiste ko kabela ye par exemple ko tongela ye ko sombela ye lupango bo tongeli ye vraiment quoi qui toko bo pesi bo honorer tango aza en vie eze sengo makasi ngane na zabwe même mutakabeli nga sani na yambango na sengo makasi verre kopo na yambango na sengo makasi mutakabeli nga kiti mutapesi nga par exemple provision ya kolia loso ya komela na lobaka pena vraiment na okake sengo makasi na bagate nzambe apambola bino parce que bondimi na moke na bino bozana ngo bosalisanga tango naza vivant yango nde esengo makasi ya vi na nga na linga yango wana sikoyo ke lelo o bosalela kinga etelobi na kufi boye na ba honneur na bino ya na sensité même na ba mabelo to ofana na ba changu lelo nde toza boye na changa za mwana changu na betaka seti mwana changu nyonso tutaka tolo lité ya kanda za artiste na biso lité ya kanda artiste na biso mais bazo sale loko te pona ngai mukolo na kokufa soki ba yé na ba mituka cher ba yé na bilamba ba yé ko honorer ngai ezana sens te za impact te impact ya makambo wana nyonso ezatango naza vivant etango naza vivant na kobanda ko témoigner yango ndenge nazaka nyonso soki na vandi na témoignaka initiative plus ya mama Olive Lembe Kabila azolesanga tango naza vivant azomelisanga tango naza vivant c'est-à-dire nazalaka ne sengo ya ko témoigner mama Olive parce que sungi ngai tango naza vivant c'est-à-dire apesinga ya kolia apesinga ya komela yango wana nde eza ya motu ya pona ngai voilà yango na sengi na ba nyonso bo honorer biso tant toza na bomo tant toza vivant kolansama musalo tozo sala. Voilà mesdames et messieurs fidèles internautes, vous nous suivez partout dans le monde dans notre chaîne Congo Liziba TV. Vraiment to continue na mozindo ya makamto bengelaki vraiment pastéalité ya kanda lelo to la moki boye to yoki na ba miniature makamaki ngakati. Yo sa mutu oyo vraiment soki makamaki ngakati ba comédie ba kende orata raté. Lelo za biso na sincère éclaircir biso dossier oyo. Bamso bazolo balongoli belle vie na lycée mutosala ba lycée ngakati balongoli pona makambo zoli kana lelo est-ce que belle vie mutosala ka lycée ba comédie ba yaki ngakati malobesa mboka wayo. Bon ngai tango benga na téléphone na yeba kitege to koya ko sola ba makambo oyo marqué bino ba journaliste bo yaka na makambo na bino kolansa ba actualité ndenge zo pela na ba internet éclaircir pas opinion oui ko éclaircir opinion za nango bien te mais na ko kipe ko meka ko éclaircir mais batu musu basu yango na faux côté batu musu pe basu yango na vrai angle mais to ko meka un peu ko expliquer ata moi muke parce que otuninga question. Très bien. Question ce qu'on a maîtrise dans côté et sengeli to loba.
mais ce que ça t'a moins maîtrise neti ngai question tout ni ngai ya makambu ya olobi bandela parti wana liste ba comédien ezaka ndenge ni bandela pena question ngo bien pardon oyo ki bien meto bandela kaka ouais lelo ko mo lobana lelo ki belle vie balongoli ko sala liste ya kinga kati oza mutu ope okendaka kinga kati voyager na ba belle vie na ba sila na mo livre nzela moko est-ce que belle vie de sala la liste ba comédien pour kinga kati bon d'abord merci pour la question ngai na monde à théâtre naza vraiment mukolo makasité naza leki ya bayaya nyonso naza leki ya ba sai naza leki ya ba président sai na benga bien pour soko le bi sai ba tumsu ba traiter ngondeti azo manquer batu très bien naza leki ya ba président sai naza leki ya ba président esobe na AJP ozo comprendre ça pe na ba comédien mususu tozana bango agi moko mena ko bima ba bima liboso na ngai très bien ozolanda biso na monde art muto abima liboso na yo d'office fo benga yaya mozo benga yaya ya AJT mozo benga yaya kati na musala oyo bozo sala po ye azo mérité po abima liboso na yo pardon de konangai Diego na lingi parti auto solo lango bien parce que na centre plateau na bino ya Congo liziba bolobaka penza boyambaka penza ba personnalité belé na monde art olobaki émission comme nango eza to kundola na mozindo ah bon o permettre nga pena kundola moi moké na mozindo très bien on en attend vraiment au moni na vie auto sala lelo ya musala théâtre soki rôle na yo eza ya orgueil komema orgueil tina vie normalité parce que bato ebele lelo bakwei na succès bachité po bazwa orgueil question tout nina on a yete pardon parti où est très sensible bato bazo zelaninga lobanini et loko ezo sala lelo ngana mérité succès na nga timu kola lelo bato ebele na ba TV ebima lokola na manqué bango mais tant to kuta na to vanda ka to sololaka lolenge papa na ngai pasteur de la foi mosel na nzambe abokola ngai biso na kati ya groupe théâtral Le Bon Samaritain ninge to vanda kina pasteur de la foi l'homme de Dieu mosel na nzambe aza papa on a vandi na ye pendant 12 ans ngai tant to vanda na pasteur de la foi pendant 12 ans wana ezalaki na galère moko to zalaki nango landa parti au très bien pardon de konangai Diego pour exemple ezapena mozindo to kundola na ngina kundola biloko moko ya bien ko vanda to vanda kina pasteur de la foi ezalaki vraiment souffrance ya makasi o kaka pena vraie souffrance tozo beta de rigini pour matete makolo landa biloko bien de rigini bato bayebi Kinshasa bien ko beta rigini tinji li quartier et makolo papa eza facilité embouteillage epai mbongo na poche ezate ozo senti pena ke oui bato tozo kemba kasi eloko na sepela na pasteur de la foi na kibo papa na ye atako to vivwa ki vi ya pasi mais abungisaki sens ya responsabilité na yete ateyaki biso boye yaya aza yaya papa aza papa mama aza mama nga nazalaki na kati ya groupe na biso Le Bon Samaritain naza ancien ya bato ebele nasali par exemple nacha exemple na tango wana na koksi 5 ans mokomona mwana mwasi moko aye théâtre sika lokola ba mama Agnès topesa ba exemple ba mama Agnès ya groupe Le Bon Samaritain ba mama Tine ya groupe Le Bon Samaritain ba ye retard na kati ya théâtre na ba groupe musu ezalaka te ba ye na retenga lokola ancien na bango 5 ans passé mais bango lokola ba ye na sima du fait que baza mikolo biso na kati ya groupe lokola zaki ya za ya leki azaleki baza ko se permettre ko tinanga ke no soma nguba ke no soma lipa memelanga saki et lo belange lo côté eza ko lanisa manenge papa na ngai pasteur de la foi abokola ngai alaksanga ke artiste aza na sexe alaksanga ke artiste eza permité ya ko changer bilamba na yote
devant moninga mwasi to pe devant moninga na mobali. Faut qu'on se respecte. Bon manzoto na yo, mwana mwasi mwa mbali pe bon manzoto na yo. Mais eza rare na ba groupe mususu omo na ba biloko wana. Na eko zonga. Pa na ngai ndenge na vandi boy. A part ndenge mona ka actualité ye na ye na TV. Ba yaya na tombo keli bango. Ba leki na tombo keli bango. Na tombo keli bango kolandisa ma rôle onga na za ko incarner ta gen pasteur lité ya kanda. Mais na vie normale kende ko tuna ba yaya wana nyonso. Ba ya Ansulu Zolo, ba ya la Duchesse, ba mama Kalunga. Soki to kutani na Gumba Maka. Mama Kalunga. Mama Epela. Mama Top. Très bien. Papa Masumu. Président Esobe. Président Ladi. Na mukolote. Na mona bango na leki. Na koko mone memi na musika mutu abetelinga lisolo. Monde to vandi na secteur oyebwe. Na moni président na bino ya théâtre avant du place wana. Oko mona na longwe place na telemaki. Tuna ba papa Elombe. Tuna ba papa na biso Bodo. Tuna ba mama Bipendu. Tuna ba yaya wana nyonso théâtre. Yaya za yaya. Éducation au mosal na nzambe pasteur de la foi pesangai na yaka ti liboso na bango. Je vous salue papa. Mes respects kulutu. Mes respects maman. Mes respects papa. Sikoyo mwana oyo uta na groupe oyo azwa éducation te ya koyeba papa za papa te maman za maman te. Tous na ba collègue belé tout ça na bango succès. Ah pourquoi ba kwei? Très bien. Pourquoi lelo ba sili succès? Pona nini bazuko ko reconnaître te oyo aza kulutu. Kulutu asako meme nena zabo na kute na ba kulutu na mbutalikasu na kitaka fona kita ponza mba tombola ngai lelo soki nazo tombwama eza na vivaka na deux faces naza na face artistique naza pe na face ya normal lolenge pasteur de la foi lelo na ko incarner lelo na ko lobela papa na makasi na koko linga te na bwa kele ba fleur tango akufi lelo fona bwa kele ba fleur tango aza vivant azala ki un bon papa pona ngai pasteur de la foi azala ki poali ya foi mona ngana koma ayebi ke lité alia ka makasi eleli na epesa kanga petit fufu nini te ya pasteur de la foi o ngana lié veste liboso na lata na vie na nga c'est pasteur de la foi veste monde mutalata ka veste na vie ke ba veste o mona ga batu balata ka veste ngana bo mona na lata veste te veste liboso na lata c'est pasteur de la foi. Très bien. Na ye la question de belle base la réponse. OK, oh batu bazozela. Vraiment merci pour la question oyo. D'abord belle vie c'est ma sœur. Belle vie azande konangai na yeba belle vie ndenge nini. Na yeba belle vie po pasteur de la foi abane ko inviter ye mingi na groupe na biso les bons samaritains poto tourner. Wana ndenge na yebela ki belle vie na tangu ya kala. Sila na bane ko moneka na musika. Na eko jouer na sila ko jouer à liboso za ki ndeni. Tuzaki na rendez-vous na papa Vincent Chiluzi. Tuzaki na rendez-vous na ye. Poto tourner émission. Tant na komi ezalaki azo tourner se ba pièce na ye ya théâtre pas ko na chaîne ya YouTube. Siko rôle wana o esenga ki muto jouer muto nga senini ayete. Nde siko yo ba chaki nga siko yo na jouer rôle wana ya ko benga na lokola sila. À partir de wana nde tuye koyebana na sila na pembeni. Mais to bane koyebana kaka na musika. Kosala musala nde to salaka ezaki musala moko na mikolelo euti koleka na longwa ke pa pasteur de la foi na ke ko sala carrière na ngai ndenge ka bana to longwa ka lobi na ngo bima lokwa mwana libebi olongwe ko sala carrière ndenge pe ka mongo to longwa pe mwana muso ko longwa pa sengi nzela te ndenge pe mwana musiza ka longwe bo elibanda abani ko se comporter mabe na cadre ko luka kombo ti suka na ngo pa monike papa zaka papa photo zonga na sama kolo ya papa to zongi ndenge kaka ezaka ba réconciliation officielle salamaki nzamba eko sunga na kati ya musala oyo to bali pe lelo to boti ndenge nzamba yo sala bisongolo. Très bien. Parlant na ningina loba nini ngai na musala oyo ya théâtre nazo sala soki na vandi na lobaka na mama Olive Lembe Kabila merci
na bandeli parti oyo soki na vandi na musala ya théâtre o nga nazo sala na lobaka na mama Olive Lembe Kabila merci lelo musala na biso ezalaki ekomaki na temps moko boye valeur ezalaki te mama Olive Lembe Kabila aza ministre ya culture et art. Très bien. Mama Olive Lembe Kabila aza pe sokoda te. Très bien. Tout comme akoko sepela a aidé, tout comme pe akoko sepela pete a aidé na été. Landa biloko na zolo ba bien. Mama Olive Lembe Kabila azali ministre ya culture et art. Mama Olive Lembe Kabila aza pe sokoda te. Mama Olive Lembe Kabila aza pe membre ya ANTPC te. Aza pe to cofondateur te. Na makam na biloko nyonso na tangi aza eloko te na kati. Aza libanda ya masolo ya ba sokoda ya ba nini nyonso anu na tangi ba kombo na ya ba ministre culture art o secrétaire onani aza te libanda ya masolo wana. Mama Olive Lembe Kabila aza na fondation na ye Initiative Plus OLK. Na kati ya fondation Initiative Plus OLK musala na ye tant que cofondateur nango tant que fondateur ya Initiative Plus ezali Mama Olive Lembe Kabila na mobali na ye papa Joseph Kabila Kabange Ozolanda loko lesa fondation eza pona ko sunga bato soki Mama Olive Lembe Kabila sunga biso neti ngai asunga nga na cadre ya fondation o ya sala Initiative Plus ayokelinga mawa alobi te artiste oyo azonyokwama azo souffrir na voyager na ye Goma na kende na ye Lubumbashi na kende na ye Katanga na kende na ye partout on a sepela ko mema ye eza lokola cadeau o mama pesa kangai a honora kangai tant que naza vivant et puis na yokaka esengo makasi parce que je suis né grandi à Kinshasa Nyasuka mwana ma ya suka po biso zaki bana suka mboka lelo Kinshasa nelonge suka mboka po ba mikonge botami ban sele botami ba maluko ezui ba valeur yango moni lelo oyo Kinshasa ne komi kolongolo kwa mwa suka mboka ezala ki mutu azova na Kinshasa ne swaza mutu orgueil aza mwana mwasa mwana mobali akoloba te kaza mwana ngasa na mwana ya nini oko remarquer ba prêtre belé lelo o soki nzamba tombolier balongwa ka ba Kinshasa ni balongwa ka ba masina mais soki tolobi to beta lisolo parmi bato mbongo ebele lelo na mboka oyo bana changu pe bazo partenir bana Kinshasa ni bana masina bana banchili bazo partenir tanke bato mbongo mais bazwa na bango makanicité ya ko aider nga na vie. Très bien. Bazwa makanicité ya ko sunga nga to pe ko maitsanga avion. Mama ni mama, Mama Olive Lembe Kabila asala yango. Sikoyo ba comédien o nazwa chance ya ko vanda na bango ndaku moko te. Ya ko vanda na bango lupangu moko te. Ya ko lia na bango te, ya ko mela na bango te. Grâce ya Mama Olive Lembe Kabila Initiative Plus na fondation na ye. Tangwa memaka ngai na se retrouvaka na zanga mokote. Na se retrouvaka na ba journaliste ya ba internet, na se retrouvaka na ba comédien, na se retrouvaka na ba journaliste pe ya ba télévision na biso ya ba kini o lele comme antennité. Tango to okuta na kuna otali bona mupanzo moni belle vie. Hôtel bona mupanzo moni sila. Wana okuta na boka wana si place. Landa bien. C'est-à-dire ngai ti na déplacer kana mama ti mama bengisaka ngai na tikala koyeba te batu nini onga na okuta na bango. Batu nini onga na kozana na bango. Na okende kokutana na bango sur place. Invitation mama pesika invitation. Invitation wana na zwango na kombo ya Mama Olive Lembe Kabila kolandisa ma fondation na ye oyo ezosunga ba veuve ba orphelin bana bitike ba botama na ba déformation oyo ezosunga na hôpital na ya oyo asalela biso oyo ezobikisa mabote ebele na République ya Congo. C'est-à-dire ngape bazwaka ngai na cadre ya lisungi bazosunga ngai bazomema ngai. C'est-à-dire eza la belle vie eza la ndeko sila. D'abord nga nazana na témoignage bien pour na sila pour na belle vie baza parmi bandeko na ngai oyo nga na seme ba trouble makasi na mboka soki na ba comédien o ba edanga na vie
baza parmi bana basi oyo baidanga na vie. Très bien. Bon, tant to kutana na bango pa mama na santaka na penza bilembo ya bokabwanité. Na mona ka bango bazo solola très bien. Bazo li esika moko oya ke na chambre na ye o pa ke na chambre na ye. Na tikala na ko mona te ke Bellevue na sila baza na ba problème. Et puis là d'abord avant de comment un problème wana oui pour donner une réponse sur tu comprendre bien au comprendre c'est biso que non il faut que na kingakati aux aura invitation aux aura ni appel à comédien ni appel à journaliste que non ba chekombo na yo ayaka yo batinda ko directement invitation ya OLK Landa. Très bien Diego. Bon, nga pona kende kingakati. Ou bien pona kende pa maman Olive Lembe Kabila. Na fondation na etango ba bengisaka biso po mama bengisaka biso na structure ya fondation na ye. Très bien. Na motema boboto wana o azalaka nango ya kosunga. Pe etinda ye asala fondation initiative please. Tangu mama bengisaka biso tango atinda ke invitation. Ah, lité ya kanda aimé mwana na ngai. Tokoliano lelo na kingakati manifestation eza kuna ezaka par invitation. Lelo ninge toza boye toza na ba mi intime. To mona ngomba lebele. Bandeko pardon parti o mutaso ngoma bete. Lolenge ya mama Olive Lembe Kabila epesameli mutu nyonso te. Même ngai mo na zalaso na komi peme na mama wana na fixaka elongi makasi na zomi tu na mama. Po ça ezaka nini po na vie na ngai vraiment po na mona batu na mokili me motema ya mama oyo na yebite na benga ngo nini. D'abord maman Olive Lembe Kabila tia benga sarabiso eloko ndesko elekela nga makasi bisika na vandi atuna ekolo na ngai te ekola mboka na ngai tikala ko tuna ngote niveau d'étude na ngai atikala ko tuna yango te parti politique o nga na kumisaka atikala ko tuna ngote footballeur soki football atikala ko tuna ngai te vraiment. et puis bananga na yeba mama wana nanu na tikala ko yoka te place mama lobi omoni ka ne mama be wana oza ba biloko musu batu ba mituna ka ba question nanu na tikala ko yoka te mama Olive Lembe Kabila yebi singa ke liteya omoni to bengisa abino to bengisa abino po bokota na parti politique ya papa nzambe na likolo. Non, on a yoka li solo na te na munoka mama Olive Lembe Kabila. C'est-à-dire azane bengi selimoko abengi yo bolie bo meli bo sololi bo vani ensemble au senti te na yeki pena na ndako mama na ngai. C'est-à-dire mama wana na tikala et puis nga na tuna biloko wana soka lobi le loi tuna ngai yango eza parmi ba biloko eko kata ngai pembe na mama. Pour niveau de titre eza na C. Parti politique a yebité. Vous comprenez biloko wana ndeko na ngai tala ena batu ba yebi ko kabana ba mboka oyo soki eza na mutu yebi ko sunga batu koleka Kongo mobimba c'est maman Olive Lembe Kabila sans ko flatter sans ko flatter ye atikala pe ko tuna ngai te liteya yo tito bengi saga awa o vota papa atikala ko tuna ngai yango te au voter papa Joseph Kabila Kabange. Peut-être na tous les deux mandats na voter papa te. Mais na ça parmi bana oh ceux qui baso tanga que maman Olive tindi ba invitation pa ba comédien. Yebaka na ça parmi bénéficiaires il y a invitation. Et puis ceux qui na su invitation mikolo ana nyoso ndaku na ngeza ka bisengo na bisengo. Mutu akolela nzala on a coûté na maman na ngai. Kasi pona liste bon na habité Congo Liziba. Tolo ba pena vérité. Nga pena na chaîne nga lité akando officiel. Yo so ba pesi yo papier sa la liste yo ko changai. Ngamna tuna ba question. Oyebi ke makamba ba liste we bandi lelo te. Makamba ba liste bandakala. Vika ga ya liste we longoli sepe ba tebele musale hein. Ba pesi yo benga ba comédien. Mais ya che bandi ko na ye. Abeng sika groupe na ya théâtre. C'est-à-dire pona ngai ngana zana ngana confirmation ya makambo liste wana te ngai na yebi ke mama ndatindela ka invitation ngana ke kuna ndenge batindela ka Bellevue invitation ndenge pe atindela ngai ndenge batindela ka sila ndenge batindela ka ngai siko ekoma ka ndenge nini ke ebima ke intel nde mutu asala ka liste oyebi ekoma ka ndenge nini yebisa bisolelo société ya maman ou ya initiative plus ya fondation
oyo babengaka biso bazobenga ngai bazozwa ngai te nde bakoko zwa siko charge wana bakoko pesa un musu jino la luka ndeko na yo na dit so comprendre Bellevue luka ndeko na yo sila luka ndeko na yo po bayebi ke toza bata musala moko lokwa bango babengi ngai bazozwa ngai te bapesi charge wana jino la luka ndeko na yo Pierrot luka ndeko na yo siko ekomaka ndengo wana mais peut de Bellevue luka yo oui ba 2 ou 3 fois comme ça mais bambala nyonso to mama bengisa ngai ba 2 ou 3 fois bambala nyonso te siko na koloba boye ndenge nga na vani na Bellevue na sila soki ke on azo yoka soki eze ya solo seke baza ba hypocrite bango mibale po na vanda na bango na Kingakati na Goma na Lubumbashi na na nini na ba place ebele to voyage na mama na vanda na bango na Bukavu ngai na mati avion moko na Bellevue toke Bukavu grâce à Fondation Initiative Place na mati avion moko na ke na na Goma na mati avion moko na bango si la Bellevue presque ba voyage nyonso oyo ngai mama mema ngai bango pe baza parmi bato bazanga te na mona attitude na bango bien siko to loba nini so baza pemena mama basolola bien so balongwe pemena mama bakabwani parce que bon yo kana ebisa yo bon soki eza bongo na koki pe ko confirmer yango parce que ngai pe parmi ba patron pe ya ba YouTube eza pe na patron moko aza pe na chaîne ya YouTube moi ba problème ya ka meto tchana se mikolo kaka journaliste ne moko yambiye balongoli journaliste na po yambi ngai musale kufi moko ya ba patron na bino ba YouTube akenda pe Kingakati tozalaka pe na ye c'est que to lobake ba hypocrite bazé belé pourquoi na miswa maman to pesi intention ya bien lokwa bato solo laka mais après wana ngakut na nga na douleur te na yo kelinde muto alongwe musala pasi po yambaki ngai ndenge yo yambi ngai le kechu siko alongoli yo musala c'est vraiment grave c'est vraiment un problème non c'est siko yo na komisiko ko banga na bi c'est que to lobake si la peme na Bellevue et si la na Bellevue bena maman ba koma ba hypocrite ngai pe peut-être na frère na nga na peme na maman to koma ba hypocrite entre temps na za hypocrite te yaya za yaya leki aza leki très bien ndeko wana ti alongwe musala ngai pa na nge sala ngai douleur po ya longwe musala mais po na ngai naza na une affaire ya ba 5 millions émission na chaîne ba YouTube chaîne nini ya YouTube ebi ngai te papa na bandi YouTube lelo 7 ans na via internet na bande ko sala 25 émissions na journée moko monika ne okutinga na vandi boy pa 25 pa 15 pa 10 chaîne nini ne yeba ki ngai te mutu nyonso lelo zo fongola chaîne na YouTube soka ya minga te amona lokwa chaîne wana osani e otala mate yango pe to mituna ba question luka ba chaîne belé mais la voix du peuple le carré souté te kuna na leka te ponani na lekaka na leka te poni yo mona te tango to voyage kana mama mona ba image na nga kuna te na lekaka na lekaka na leka so to voyage na mama mona te ba image na nga na leka nga na problème te na ba chaîne nyonso ba YouTube ozolanda na leka te pona nini voilà mais d'abord continuez bon nde yango wana na koki ko bimisa moi eloko wana na koki ko epengla ngo moi mokie phénomène hypocrite peme na mama to misala lokola mama mama zo aider biso pe to aider to bima lokola to komi balandi ya mama nzoka eza nango bongo te ngai na part na ngai Maman Olive Lembe Kabila aza bénédiction pour ngai, aza lipamboli pour ngai, a valoriser musala ngai, a matisanga ba avion, na solo ba bien ba avion. Lelo o so ke na numéro 1, numéro numéro 1, ya vi na ngai, o ya valoriser musala ngai. Eza mama Olive Lembe Kabila initiative plus mama Wumela na yo.
boboto eza lolenge na yo ko salisa bato eza habitude na yo mama ko yokela bato mawesa comportement na yo tango fongoli ba orphelinat ba fondation na parmi bato yo sungaka lité ya kanda pe azali parmi mwana oyo yo zangisaka te ndeko nango moninga ne na zabwe pa mama Olive Lembe après 2 mois provision koti na ndako après 2 mois provision koti na ndako na lukana tu na mama est-ce que maman biloko ndenge yaka boye déjà kuna bo engaganga to ndenge nini rien maman est-ce que naya kasi na ba diplôme ngo bo tala soki ndenge nini rien maman kasi bo pesinga ndenge ni carte ya FCCT rien maman on se comprend ça dit ye pona ye asunge sili mba question belebele te libu mwanzala yo ka conseil te yango ba maman na idéologie basana ngo yango wana libu mwanzala yo ka conseil te ye pona ye lité ya liananu Lembe Kabila maman tozana toujours na motema maman partout na tambolaka soko tuninga ndeti na minute oyo o nyonso eleka na ba télévision na oya mabonga na salaka nani azofingama maman Olive Lembe Kabila oyo ezoleka entre Sila na Belleville nani azofingama maman Olive Lembe Kabila mama limbisa biso bana na yo mama Olive Lembe Kabila mama limbisa biso mama o nazo comprendre te asunga mabe asunga pete mabe mama okomisa biso bana na yo mais ba comportement na biso et comment go fingisi sa mama na sengeli bango nyonso na ngai na ba oyo nyonso ba comédien nyonso oyo sunga pe oyo sunga pe ozo continuer ko sunga mama limbisa biso ezaka nango guna ona volonté na tout comme ko ya na ba fina biso tout comme ko ya na opété mais oyaka po motema na yo okokaka te ko mona mutu na pasi mama ni mama Olive Lembe Kabila lelo na fongoli motema na nge pai na yo ko ebisa o ete mama limbisa ngai na uta ba poto na ngai ya buzoba mama pesanga mbongo somba mo eloko mo terrain vandi sa famille mais ba refulenga na bani kolela wana na aéroport nzambe na zongi suna mboko yo kozonga na zongi kombo mama bandi ko fingama vraiment e fingami loka mama sala nge loko te nzoka mama sala kange loko e tangu na zongi mama moni bien mbongo mwana uti ko bebisa akanga motema te amaetinga liso avion vraiment kendo tambola muke na Lubumbashi mama nzamba pambola yo mama limbisa biso bana na yo vraiment comme moi mama zo finga mama kasi pona biso bano ya ndima biso ba comédien bano ya ndima ko adopter biso bana adoptif ya mama Olive Lembe Kabila et finga mikolo ba rankine na ezo finga malikolo ba rankine na biso bana bango te nanga pe chakanga na kati pour photo lo bakalika mo en général mama limbisa biso mama Olive Lembe Kabila na initiative na plus na mobimba na fondation na yo tozo mema soni na fondation mais maman kotala yango te mama limbisa biso voilà le message est passé mesdames et messieurs fidèles internautes comprenez que tout ça vraiment na kata mozino to vraiment ko kundola affaire yango to compter parce qu'il y a des questions pour tuna ngai na tuna partialité ya kana na to nyete partialité ya kana lelo to mona bande na biso ndobi ki soki bazana ranking c'est que bazana hypocrite lelo to mona bazana babaku to na Bella TV ba fan na bango lelo il y a des comédiens oyo batu vraiment traiter ba comme ko kangana ba Belleville na Sila pour nanzela ki kankasi au claircir biso ki yo ki na ngakati pour na ma invitation et dans ma liste était. Mais est-ce que lelo l'été ya kanda ndio mona bande na biso ko mata porte parole à moko bon koko ma porte parole ya moko comédien mais il appelle comédien Belleville pas comédien on dit que comédien moko entre Sila bon et gozala très difficile parce que na ndenga Congo ndeko nanga Sila na Belleville basaka musala bien ba balekinga na kombote et gozala très difficile ponga comme porte-parole na landa bien parti oyo très bien na biboye Sila na Belleville bazana kombo ya munene na mboka na biso foko ndima bango po sala musana bango kitoko na kombo balekinga ite mais ko témoigner bolamu na bango liboso na ngai kolobela bango na bolamu na bango basalaka eza mabeite ko commander porte-parole na bango ce qui lelo oyo andimia futa ngai na koma porte-parole na ye
eza mabete nako koma pe mwana musala na ye na ko porter parole na ko lobela ye na ko boya ngote parce eza musala ngana oluka kutu ba misala oyo ba nokotanga mbongo soki lelo sila lobi comment porter parole na ngai Bellevue lobi comment porter parole na même leke chuleke leke même yo condition za kaka ofutanga c'est bon mais na likambo etali ete mutu asali yo bolamu esengelo zongsele bolamu nga bakanga na prison les seuls comédiens à part ANTPC atindaka $100 pour la libération na ngai les seuls comédiens au Bahia baeda ngai eza sila na Bellevue parce que pona lo bake sila na Bellevue to bakanga ngai batindela nga quelque chose pona ko témoigner bolama bandeko na nga mabeza wapi na continuer à remercier bango tilo na be mission kasi batumi balana lokwa basunganga na koko permettre que te bazana rankine soki bazana rankine ngana osepela na ngote nandimi pete ke bazana rankine soki eza rankine tikanga na employé mo oseke baza ba hypocrite mais le monde va image tinde ba betana kara et pas matanga papa Kodi na vie mensuel non peut-être ba solo la ki na bango déjà quelque part na ba téléphone mais ba lobi place wana mutamutako za pe na kwena yi oye matango za censé ya kopesa ka batu nyonso ba mbote bino ne batu bozo comme sango grave natali ba analyse natali ba place belé batu ba lobeli yango il y a d'autres choses za comme sango pe gravité bon baza célèbre bible zolo ba chaque chose à son temps oye place mo ba caméra za pour ne éviter que ba émission sala maté bo pe pesa ta muninga mbote mo ya ta courtoisie pe bozala bon po ba o pesa ki pe mbota bazala na bango pe bon na yebi ndenge lekela kité bon ngai natikali pe koyoka lisolo ya rankine te entre bango mibale. Bon, c'est tout, hein? C'est tout. Pour on a ebi yangwana, on a eu peine na zaboye, na makambu ya kingakati. Soko za na posa baba na gobengo na kingakati, na kate ba prière no ba jeune prière no yo bonde la mingi pona maman Olive. Soko chanter prière comme ko bonde la pona Bellevue, acha yo na liste wana osa no musala mpunda. Ah. Na ebi so vérité, soki pona ba invité na kingakati. Topé ba invité yo pene maman Olive le Kabila. Bonde la rande pona maman na papa. Ko bonde la rate pona Bellevue na sila. Wana eza makambo etali nango bangote. Wana zo bonde la na perte. Neti ngai nde na vandi boye. Libonde li na ngai. Soto kangi misu na mwasi na nga na mwana bébé metozo lobise koma maman Olive na makasi. Yo loba maman Olive. Mwana nana lobite mais déjà zo kango dana mato yi ke et puis mwana na ngati abotami ayebi ke koko na ye eza maman abotanga biologique te ayebi koko na ye ya liboso eza maman Olive Lembe Kabila bolamu eleki ngane naza boye na yebi te c'est-à-dire idole na ngai biso toza na système initiative plus sungaye plus ya sungaye plus ngana sungaye peut-être place moko boyeba kininga ko sa bolamu te kozala pene maman Olive Lembe Kabila initiative plus eza école de formation ngana lobaka mama ni mama amema ngambu nyonso na mutu na ye amema ngambu nyonso na mutu na ye bolamu epolaka te boboto yokaka boboto eza lolenga maman Olive kosalisa bato yoka kosalisa bato eza habitude ya maman Olive Lembe Kabila koyokela batu mawa o mutu ayokelo mawa eza comportement na ye naturellement ayokeli yo mawa yo bondela ande pona mama na yebi ke poza na soif wana mama benga yo ye pamba te po ngani ngokuta na ngai peut-être po kozwa chance mama tala lobite liteya makambo lobaki boya na mwana wana et au sala vraiment plaisir mais soki sikolo na yebi so ke ngani munasaka liste eso ondimango mais yo boyi ba liste ati yo le te soki na yebi so ke ngamu na saka liste ondimango oyebi makambo liste oyo na beba na même na ba comédie belé ya changu ba comédie belé ya changu ba comédie ya changu esinga bi ah frère père yo amutema mabe yo penza oyokendaka peme na mama biso zo tika biso yaya mais il faut qu'on se le dise puis là il faut qu'il n'a pas peme na maman te invité n'invite pas non koto ndenge nini kuna na kinga kati ba pesa nga invitation so na l'accès invitation après ba tchenga i bracelet na loboko ozolanda bracelet wana
muto ayebisi bango batia ngango ayebi ke onde baza batu na ngai onde batonga na bengisaki yo siko ko ya okota sa bracelet po batia bracelet wana na loboko faut une invitation vraiment so on a une invitation te ba otia bracelet te et puis ngai eza na ba moment mususu maman Olive Lembe atindaka ne mutuka bokende ko zoyer vraiment place wana siko na mona nga belle vite na moni sila te na moni de équipe à maman baye ko zwanga na mutuka bake na ngai eza phénomène moko très compliqué mais na cadre ya bolingo bakoko bana ko benga pe bazozwa yo te bayebisinga aliteya luka ye très bien ezala bongo pourquoi to sala ka bongo pour na na facilité pe ya ko ya lukoti na porte ndako no po bayebi ete entre bango na bango baseni bayebani très bien na sens moko bongo voilà c'est vraiment un plaisir bandeko pardon bobeta maliba koute je suis votre frère lité akana mutakala na nkolo frappe na le frappe na retour parisien refoulé a nzambe nazongi suna mboko yo ba gros bisous tata pambola bino. Voilà mesdames et messieurs fidèles internautes là tu m'expliques votre na suka mais dernière question oui analyse ni lelo ça na théâtre mboko na biso est-ce que na makambo ndezo kendele to romataka kato et kita théâtre bon ezo kita po tozo bundaka biso moko très bien c'est-à-dire ba producteur ba sila goût ba sila sentiment ba yaka lisusu te ozomona pourquoi ba sila goût parce que bazaki na facilité moko yebi nombre de CD oyabimisa koteka très bien mais lelo comme système à YouTube ba télécharger ba pirater ba bimisi ba CD na kwa na bango lokola producteur azate papa punta ko sa yote na musalo to sala ka producteur azate très important mais bino ko ba producteur ba productrice ko na chaîne na bino ba YouTube oui to comme na ba chaîne na YouTube mais chaîne na YouTube bango po ezwa ele za facilité vraiment eza facilité po ezwa impact mutu nyonso bana chaîne na YouTube akolobaka souffra tazate presque ba nyonso ba souffra tuna ta mutu na yo Kongo liziba le kechu tuna yazo a souffra makasi pour le loin vanda yo ya pembe na ye majorité ya ba chaîne ebele ba beba na pena batu ba kabwa na pena batu lelo ba journaliste ba YouTube comme ba producteur ya ba théâtre ozolanda c'est-à-dire ngamoko na ebi valeur musala na ngai lelo soki nzamba pamboli ngai na mi komisi producteur a musala na ngai nazana ba pièce ona koma tala ebele à part ndeko na biso to sala film e mutazo sunga biso mwa muke na mwa biloko ya qualité maison to sala film maison de production to sala film on a sala ka pièce na Gezma wete sur le canapé on a uti ko sala consultation pastorale na suka ki na 20 épisodes bandeko musu ba continuer bakata yo te bakata ngai te bakokata ngai ese ntango babenga ngai na tinde babenga ngai e na kokata ntango bakati eza problème na ngai te kasi makambo yango yango toloba na bakinga kati ote mutu abengaka ye moko aza na droit okata yo soki akati eza problème ozolana makambo ya mama ni mama eza makambo moko na moko badoko kenda fa yo mais yo moko ndongo régulièrement yo kende soka appel yo ki même so bakenda kala pe ba te na nyonso te eza na mususu na kenda eza mususu na kenda gate mama yebi mama memaka biso ayebi gu na ye po mama za mutu alingaka gu harmonia likamu na ye fondation wana zoka fondation initiative plus o esungaka mabote ebele oyebi fondation esungelinga mabote ebele nana batu bakangama na ba hôpital na kenda kolela na kombo mama bimiselanga bango combien de batu on azana bango na chango awa libumu ezo tungisa ba opération makasi ba sali opération na kombo na ngai mama bimiselinga combien de personnes en hôpital yo député te nga ko député te voilà nous sommes arrivés à la fin mais naza député te grâce à maman Olive et comme ça lokola député très bien et matisanga pe ba pété na koma penza muto batu bazo respecter partout par-ci par-là et puis mutu soki pa ninga sala ngai loko moko mabe atalika te mais wana mwana mama na ngai ti mama na pa aida ngai na chela ina na se merci maman tout voilà mwana maman
Bon, batu babanga kapo ba yebi kenga pe na za muta munoko na lobaka bien. Vraiment lelo eza mukolo o na remercier ba kulutu na nyonso ba comédien. Oyo ba fongola nzela pona biso ba ndima to ya na kati ya musala ngo. Vraiment nzambe tata na ngai ya likolo apambola bino. Merci na le muntu pomba aéro de njili molonga ni ya mama Maria Yowali Mwasa Pembe tata pambola o mama. Merci na Trésor Mouchi wa dollar Trésor Mouchi tata pambola kuna na Afrique du Sud. Yo muto zaka mutabi Kender moko Europe mo par-ci par-là. Merci na kulutu na ngai. Merci na Jogwa Mituka Trésor Ngitavu. Fabrice Ngitavu tata pambola yo. Bisika bizwami yo. Nabo sanité Aimé Ponda dollar boss. Tata pambola Aimé Ponda dollar boss bisika bizwami yo. Merci na Alain Silo village Silo Mobimba tata pambola bino kulutu Silo. Ya za déjà to beta gene bandeli to beti epeli suna suka epesa kitoko. Merci na Papi Bunsi, papa français, maison Kitamsi Pablo Kitambala, Dino Mbonda na assistance, tata pambolo bisika bizwami yo ba oya ngai nyonso toza toujours ensemble. Botika ngai tenga pe na kotika binote. Merci Diego Nenge. Merci beaucoup vraiment. Soki moi likamba ko lobezalo ya kape ko lukango motango lukanga bona santa considération. Na senti bena te na monde théâtre pe baso kontengai. Merci na bayana nga nyonso ya théâtre. O leki na bino. Eloka mabeza te ba mama Topi, ba mama Epela, ba mama Kalunga. Maman Kalunga kutu mobile na ek vienne nanga penzo to beta bakati ya lisekité. Vraiment c'est vraiment un réel plaisir ya mon plateau parce que merci na ena pesa pe équipe mobimba ya initiative plus OLK ko bana na numéro 1 na mama ni mama pe ko kitamba nyonso bazawana ba mama Angel Bazali ba papa Dani Bazali ba colonel Guillaume Bazawana vraiment baza tellement ébélé ba limbisanga vraiment ezana ngo sensité ya ko tanga ba komo na bango mais tolobi kaka po nzambe tata pambola bango merci voilà Koliana komeleza ki na kati ya émission oh mesdames et messieurs fidèles internautes Koliana komela yo singa no to lie singa no to mela Koliana komela. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Biloko to lobby ça le roi to lie merci na bino solani biso vraiment vous qui vraiment belé partout dans le monde. Merci na Yemoko Gilus Lemer vous qui wana pendant l'émission pourquoi pas Weston Lema na kata Paris wana. Ah Weston Lema faut pas ça ngape moi batu na yoko est-ce que Weston Lema mbala mandef est-ce que pambola kape bato baxela nga mutu mo wana ko voilà Marshall Souvé les États-Unis Marshall Souvé Marshall Souvé na kata Maréchal Souvé ISA na kati États-Unis Maître Patrick Mpiana yepe na kati États-Unis tata pambola yo ADG Eric Mwamba papa banebele ba gros bisous. Voilà Fabrice Labaya na kata Souda Fambote belé sikoza les quelque pas na mbala permettre kotani mbale koya. Merci na mon équipe technique on a Moni Benjamin Konda pourquoi pas cameraman star Jonathan Dario merci na Yemoko Ernest Liva vous avez belé na sima caméra na pona tout ça msala kitoko to sepisa batamanda to kotani na même chaîne na peut-être na invité mosusu mbale koya. Ciao. Congo Liziba TV pour plus d'actualités abonnez-vous.